Alors, bonjour, bonsoir. Balandinyo surtout ya Spaga TV. Ndeka na ebsaki bino ke Spaga na bino yeyo. Donc, alobaki ke makusa déjà ezongi. Bobanda déjà kolanda. Ndeka toyokanaki ba fan nyonso tu ya Mama Spaghetti et babone nyonso ya Spaga TV. Je vous love tous. Nalela bino mabe donc oyo Mama Spaghetti na bino Mama Spaga love ma bolingo. Donc nalela ba congolais nyonso nalela ba fan na nga nyonso na bato balinganga na o balinganga te nalinga bino kaka. Bolingo eponaka te, bolingo ekipaka te, bolingo bote, bolingo za esupportaka tout. Donc nalela bino mabe. Ndeka na ebsaki bino ke na ye lisusu na émission na biso ya makusa Mama Spaghetti. Na pesi bino ba bonjour na bino na ba bonsoir na bino bipai nyonso bino bojwami bano na ngai mama na bino ngai oyo na ye lisusu ndenge na lobaka na bino ete bokia lokondo e para pekato bano na bamongo mpe na pesi bino losako bakulaka nyonso ya bamongo na pesi bino losako nzakomba e kambia nzakomba e pambole nzakomba e tombole e kelinyo ndenge na ngende bayo makaboro chi bana nyonso ya Congo na lela bino Spaga na bino yeyo ye lelo tozo sala recette na biso eza pona bana mingi awa na poto bana nde balingango mais biso pe mikolo tolia kango soki elamba mikitoko lelo tozo sala filet de poulet na biso à la sauce à la crème fraîche. Donc tozo sala poulet filet à la crème fraîche tokoliango na pâte na biso ndeka bana ba mesa na kolia tozo laksa bino ndenge tozo sala filet de poulet na biso. Donc tozo kita to lakisa bino biloko o tozo sala. En tout cas filet de poulet ça le makala ndenge la crème fraîche ça le makala ba ndenge belé ba musu ba chaka ba champignon okokocha nyonso oyo lingi melelo nga nazo sala kaka poulet yemoko à la crème fraîche. Donc merci beaucoup. Tolandi tokiti sikoyo tozo lakisa biloko na biso oyo tokosala yango poulet na biso. Donc eza blanc de poulet même indele ba benga yango filet de poulet. Donc na lingala tolo ya soso omoni yango na huile d'olive na biso. Awa toza na crème fraîche na biso. Awa toza na pâte na biso tokisaki déjà tolambi tobongisi donc na salaki yango na tie liboso mai na moto mai etoki na tie mwa mungwa na bwaki pâte na biso pâte ebeli na sokoli yango na mai ya malili lisusu po esala ekangama te sala kol te bozomona pâte na biso eza vraiment très bien préparé. Awa sikoyo toza na matungulu toza na poivre noir toza na ail et puis toza na sel. Soki oza na muscade otie soki oza na nyonso to moni ke olinga kotia otie mais nga na osala boye pona bébé Curtis. Bon matungulu nga na kati mike parce que mwana alingaka biloko oyo miso matungulu e mwana na te. Donc mais yo soki mwana no alingaka matungulu okati na minene eza problème te. Merci beaucoup siko tozo kende na resho pona lakisa bino ndenge tokosala recette na biso ba mama. Je vous love. Merci. Alors ba mama omoni huile na biso échauffé ache mbala moko matungulu na biso natie matungulu yango oyo ya kosalela bana vite fait recette vraiment la recette moko vite fait
soko outi na wana mosu kayu wana eloko ya kosalela bana te otieki bango mwa bafile na bango bapoulet de file na bango na ndako ezosunga bango mpona kosalela bango mwa bavite fait awa natie ai na biso ya poussière na système ka ya vite fait kotia mafuta ebele te bamama tomoni nga natie mafuta ebele te tomoni matungulu na biso deja ezwi forme ya bien ale sikoyo tokataki deja poulet na biso bomoni mike mike tobwaki yango na kati ya matungulu na biso na ai na biso tosokolaki deja poulet na biso tokati yango mike mike yango sikoyo totie yango boye bamama tozi sikoyo mwa mungwa na biso totie mungwa na biso nazi poivre noir natie ana bamama yango oyo bomoni donc poulet na biso ekomi presque ya kobela sikoyo tozwi crème fraîche na biso tosopi na kati tosopi crème fraîche na biso sikoyo ekotoka na poulet na biso merci tokende nango ntina suka apres binango bomona ndenge tokosala leni mama bango alambi olololololo toziperte alo bamama bomoni pate na biso yango ebeli bomoni ndenge eza lekere oyo bebe Curtis Taifa Botela ye nde moto akobetana nango mpenza kobetana na pate oyo eza elengi makasi makriasi bomonika nde tosali pate na biso. Merci mes abonnés, merci beaucoup, merci nalingi bino mingi, bisous, bye.